Pemisa biso muke masunze mbomoko sima tokozonga pona koshite na émission na biso ya lelo. Obeti nini? Pour de signer. Ah,
cité dans cette émission à Bissau. Voilà, question on a qui n'a pas retourné. Tout le monde a créé initiative moko. Il y a eu ça groupe Ebele, il y a eu Bissau. Vous même la surveillance, vous sanctions, vous bien ensuite virtuel. Alors l'idée on a une initiative on est et puis bit na mopenza eza ni initiative déjà nous avons moi et Bandeli par rapport à care virtuel. La care virtuelle, on a parmi les fondateurs T. OK. Oui. On a appelé Benganga kaka kubenga parce que pourquoi dans la care virtuelle za ngeni. Tant babandaka nzemba liboso basalaki basala na ingénieur moko boye, ingénieur de son moko boye. Parce que tant basali son esimba kité et bima malamu te. Nde tant bazala ki na kati ya groupe yango ba yozwa likanisi. Ah to mekana ko contacter
ndeko wana Gaki Matali osalaki wana nzembo Noël nzembo na biso Noël wana ya 2020 voilà nzembo wana sikoyo ezobeta nde place wana bazwaki mwa likanisi tobenga nanu ndeko wana po toyeki so na ye eza bien tobenga ye comme ça azala mpe parmi biso banda kosalelaka biso mason ndenge wana mwana kotela na guerre virtuelle nde babenginga papa Dersi Ndinga Mbote na PCP Mbote Mbote Pod Pod ye mutu abengaka nga abengi atalisi nga ke non pour ezali eza groupe te mais ezali kaka bandeko tozosangana tozoyembela nzambe lokola na bandako ndenge bana na ndako topo ezalaka ndenge wana osali place ozali otindi audio otindi video bamonte papapa ekomi nzembo ndenge wana mais eza groupe te eza nini te ntango expliquer nga ndenge komona bon d'accord eza problème te du côté son d'abord et à part son bazwinga liso en tant qu'arrangeur ya musique à part wana instrumentiste lisusu et puis moi ba rôle moi belé ka donc yango wana za parmi bato bazo occuper ba otali musique quoi vraiment la musique non eza structure te que au comité oni ezala te pour ezala te do dozala na groupe kaka to sangana ka du genre na WhatsApp pe ka to kutana po misuka na musika kana WhatsApp kaka boni koza bien sinzembo te to beta boyebobo ngana sali arrangement na pesi pendant na pesi mutuna mutu asali audio na ndenge ya tindi ndengwa twana o comité ne la financer secrétaire président pour les alati nous tous avons en tout cas ndengwa surtout que ba fondateur il y a initiative on a podo ya mbep un jour d'émission initiateur là papa Dersi Ndinga Mbote papa Dersi voilà papa Dersi tokoyamba open émission pour me expliquer biso initiative wana malaki ndenge nini utaki ndenge nini comment espérer là on peut na soulever j'espère ce qui papa Diangenda te papa Dialungana alobela même ba gauche na ebite yo mo pesa gauche alobela même ba gauche mikole boya même bino ba gauche bokoyembelanga bokoyembelanga eza na groupe wana ndenge ezalaka ba gauche pe bazali bayembaka totonda nzambe santola donc quand papa Diangenda yemba yango ezongo na contexte non na sur na contexte wana par rapport que tozosanga na bandeko ebele na bao bayembaka te bayembela mpe nzambe eza lokumu nzambe donc voilà ça va le rose gauche pour ça la table et kakaté mais on appelle à moi fois papa na biso za gauche non azo beta guitare ndengeni azo beta ngopona lokumu ya tata nzambe abeta ngote pona soki ye amisala azala yete mais azo sala on a volonté pona kokumisa kala nzambe do yango na biso wana eza pona lokumu ya tata nzambe voilà c'est dit voilà en tout cas tozomona ngo bato bazo talango tozomona bandeko bapoto mpe bazoyemba na kati wana tokoyamba ye moko papa Dersi ameka comment est-ce que initiative yango ebandi et puis bit nango mpe eza nini po biso moko d'ailleurs tozomona comment même na batelefone na banoki mbangiste nzembo ya bandeko na biso bazosangana bazoyemba ezopanzana vraiment. Dernièrement, nous avons surpris, vidéo moko, il paraît qu'Air Virtuel, nous avons sélectionné dans concours. Concours, il y a Air Virtuel dans le monde. Nous avons dans Rissi, si je me trompe pas. Dans Rissi, donc voilà, nous avons na Essengo, nous avons fiers. Bayoki comment il parle na Rissi. Au monde, nous avons biso et participer. Nous avons fiers comment on appelle initiative avec Kimbangiste et participer à l'organisation de Salamé na Rissi. Kuna na kati zaiki nzembo kombo ya tata Simon Kimba ndezo kilokumu kuna merci félicitations na bino na musala on a pas parlé ni zo remarqué na banzemo na biso ya église Kimbangiste to vana nzambe nzamba zo ko inspirer biso banzembo nzamba za inspirateur azo pesa na inspirer et puis ba inspirer bazo pesa bino d'arranger arrangement à bino apparemment ezobala na te na kibonzambe yango banzembo na biso to musique na biso zo convoiter les pas tozobanga même pour affronter monde extérieur ou bien tozobanga banzembo na biso traverser la frontière bato mosusu bayemba ngo nini vraiment oyo tokoki kosala na biso bakimangiste po musique na biso ekende bien. Non mais moi je te dirais que musique na biso église Kimbangiste c'est autres panzana. Oui, parce que déjà on dit que le awa mona na ba téléphone même ba no Kimbangiste cœur virtuel, ils a musique Kimbangiste. Et à part ça, tu auras pas appel ba no Kimbangiste ou ba Kimbangiste té.
que na boko sala ndenge ni pona koma kimbangiste na la ndinze momoko bo toucher nga na mutema. Voilà, to cha banzemo na ba YouTube, nde to cha na ba YouTube bona ba non kimbangiste bazali pe balandaka. Tout le monde a même na ba commentaire. Ozo mo ngelo ba ke musique na biso ezali susu ndenge ya kalate, ezo panzana. Du côté et lo kona déjà que ezo panzana te, ezo panzana. Na lobby te que ezo panzana te na lobby, to za na moins retard par rapport à musique biso. Non, mais bango basala ka musique wana bazana ba producteur bazana ba basunga bango biso ne to sala ba musique wana to za na ba producteur te. Oh, producteur tant lobi a produire ye moko azozwa soin ya management nyonso ye moko azotika azotina na ba chaîne azosala ko azopanga promotion. Biso so promotion la muki. Promotion c'est de l'argent. Promotion basala ngona mbongo. Et là, bah, YouTube, nous sommes place, nous sommes somba, bah, vie à somba. Au moment où on pèse un bon, YouTube, bah, qui c'est le bah, vie, bah, tiens, bah, c'est le bah, publicité, bah, là, nous, ils ont à côté, il y a promotion. Ce que nous avons un bon côté, on sait la vidéo, quoi. Nous avons un bon côté, qui est parfois la chaîne, mon robot, ils ont pas d'autres qui m'enregistrent. Parfois, pour qu'il y ait un côté, mon robot, tu as un bon côté, ce que tu veux saluer. Tu veux saluer l'autre côté. C'est mieux tout tika ba ndengwana esale ba ndenge esale melaka. Donc musique na biso na bande ko basala libana me ba yembela banzambe soi disant. Mais to sala musique ndenge moko te ba basala ngona mbongo. Le mutu vraiment ya ba mbongo ebele atie ba moyen basali ba studio bien basali ba clip bien biloko tout ya qualité. En dehors de la promotion. Ouais na soya. Qualité ba nzema na nini za la petit. Na soya. Donc biso bo sala te parfait dans la qualité ya bien mon clip et bomi bien. Vous savez parfois le matériel moko boye ils a approprié terre vous savez vraiment clip na kilelo. Vous savez pour suka ndenge nini parfois ils ont ba chaîne mususu ezalaka nzembo ko ele il faut la qualité bien. Parce que bino boko kene bon comme la niveau ya kopesa bango nzembo tant bazwi nzembo na chaîne na bango basali lecture ba moni caméra vous savez là qui dans la C qualité ya nzembo na bino dans la C ba konekisa ngote. Parce que neti biso to kosala. Vous savez on a la salle constant eza nini soki biso pe bakimbangi c'est tolingi musique na biso ya franchir na ba place mususu ezo senga malgré ezo kende ezo koma moyen na YouTube nous sommes en chance que monde la facilité biso pardon moi j'ai na YouTube soki YouTube te ma appelé nous avons ba chaîne kao ba ni so tolingi ekende pe mo musika to sala effort na kibiso moko ba o ba na ba mbongo o ba nzambe apambola va soutenir musique na biso ya église et soit forme normale la musique parce que façon toujours ça les langues toujours tâtonner so bien okende ba tona libana tango bango ba ndai ko tâtonner na biso tant toujours tâtonner ya biso l'équipe bien que ya bango to ko so lokola exemple banzembo ya église kimbangiste oyo betami na ba 2001 ba 2002 ya ndenge moko tina lelo et la limite que et affranchissant qui va par oyo banze ba lelo ekomi donc ça dit moi évolution et sali mais ils a étouffé ils a freiné kaka na biso moko parce que lelo producteur mo ya ndoki mangisa mo ya produit qui mangiste mais avota la biso na ba crypto bougeate amona déjà on a crypto bougeate c'est que abo ba ni pa kene mais na biso ba wana ba mo bazali biso mo pe ba kibangiso toujours se soutenir été par rapport à ndengeni okozo ta lien ya nzembo ya pamba lien ya YouTube otindeli kimbangiste nzembo wana ezana matei ya papa Simon Kimbangu très bien ozomona mais azoki sayo tindela ngana no meka bana tala siko atabuta moyo moko et pourtant batuana ko basala biloko basala kiboy ngana sala ba musu ba 4 jours na studio na zonga ndaku na ngati na lia kati na nzala na zo travailler ba passe ozo comprendre nyo so za sacrifice pas olingi musala ya nzambe ozana volonté musala mais tant que tu la mudulien a tindela ngana no meka bana azo kanisa yo zo ba million na YouTube on ngana gana rien na YouTube na kezo bon na YouTube na ndenge parce que YouTube na ba conduire bele ngana moyen na ti mais ils ont pas tout à qui n'a à créer les news les mots pour que pour tu y ait n'engala bon aux hommes qui t'ont donné les mots mabundi à tous les mamans à YouTube et tout va me bele nous sommes là on a pour couper ça me bele ce qu'on toque na côté tali banzembo tata nzambe tant après si na inspiré
inspiré apesi arrangeur. Problème tozala nango eza nini? Eza na arrangeur musu bazwaka banzembo na ba inspiré te. OK. Bazwaka banzembo quand ndenge ayokaki jeteke ayebaki azwi malamu moko epasali arrangement na ndenge na ye. Mais sikoyo nakotuna yo mutuna moke soit même bato bazolanda biso. Est-ce que na ntango akala na 1990 kaka nazoyika na 90 ou bien na 85 église na biso soit na zone même ti na 70 hein lingomba na biso ndenge ezalaki lingomba na biso na mboka ni banosambelaka na temple. Merci Prince, nga pe nazo kiselo mutuna otuninga kaka même mutuna oyo tuninga na ba 75 wana. Non, 70 60 70 pour ba 75 c'est déjà qu'on a temple quand même même lingomba na biso lingomba ni niveau ezaki na temple. Paroisse ni ezaki na temple. Ezalaki te. C'est-à-dire quoi? Tu vas ensemble na basa na masampa ba mandala to créer ko biloko moko wana ba che pour to ke kusona ba che mane manda pe mais pour to ke la banda soki ozongi pe na temps wana olandi bien hein to zongi to même na ba ban to che eyembeli ya tango wana ezalaki ndenge moko tina ya lelo engelo banini na temps wana ba temple ezalaki te. Ba caméra même de mon sel le église ya bien le mon sel ba alpha ba ni ba caméra mo za ni fa de kulu na tango on ezala kité parfois no sel la biloko moko eza mutu mabe. OK. Mais na cadre ya évolution lelo to komi na ba temple to komi na nyonso ko ezali le la technologie to na ba YouTube to na ba site to na ba nyonso ko ezali le la évolution na monde lelo na église pe ezali. Très bien. Vous comprenez? Nde na lobi bongo pourquoi na nzembo pe bana babotami na ba 1990 quelque na bana babotami na ba 2000 école na bango ndenge moko te bana babotami na ba 1900 balie ba maboto ba madame ba nini ba biloko na mo ebele mais bana 2000 ans ba biloko na ba yebi yango te bana 2000 ans babotami na ba android ozoma na ba biloko mo eza déjà évolué. Technologie. Voilà, technologie là déjà. Ce qu'on a pas étalé nzembo. Par rapport à on a aussi koloba na étalé nzembo za nini. Eza na mona mususu tango abotami na ba 1900. Abotami na likabo ya tata Nzambe. Aza arrangeur inné. Aza na mona makila. Tango abotami azui nzembo abana ko arranger sans orientation. Vous avez bien, ça va orienter. Parce que, biso ni ngoma biso na mona place te bazo sala au cours de musique. Hein? Sauf na faki entre bango ba sala ba ya faki, mais ya lingoma na zo lobela. Na mona te bazo orienter ba to de ba arranger ka musique na niveau na biso église ki manzi ndenge feza. Ezala raté. Donc ça dit mayele on zamba pesio exploiter ya wo. Mais le mal est que batu o bazo sala ba arrangement bazo sala nini bazo meka mwa muke kolekisa ba dose ya quoi na kolo bane bazo sala mwa muke kolekisa ba do ko exagérer biloko mususu ozomona peut-être na côté wana ne pone te kozala ngana yebi biloko mo kozala nini ba na prenons l'exemple bakoloba nzembo eza pesa kimia omokili tungabi so même comme ça alongoli o ache paseleki omokili enzambe sungabi so voilà on est comme déformation là parmi biloko bapekisa na lingomba vous comprenez lingomba elobi boye na tata nzambe elobi bo déformer banzembo te oyo ezate ubakisa te oyo ezali kolongola yango te. Vous comprenez? Déformation ya ba chanson ezali moi ebele. Mais na côté na nga onga na yebi na norme ya arrangement eloko oyo batikaka ezalaka kaka lokola yango soprano ba bouger yango te. Même na banzembo na biso adoki aliteche boye
tenor et mais so yo ki soprano eza kaka yango de ba na jete ki na dirige partout na ndenge inspiré à du PC là. Voilà, la part là na jabo. Donc voilà, merci. Sikoyo nini okoloba na iloko utekoloba ya promotion banzema kimaniste. Nini okosenga na bandeko ba Holanda yo na chaîne na biso ya Canal Congo. Nini okosenga pana bango avant de citer le droit de comment citer pardon l'émission sur le senga bango eloko moko ko ba meka ko soutenir musique gaki matadi ka te musique humaniste en général pour ézouer position il faut faire face na musique mosusu auto tout monde na biso na ngina lobelo bomoko église na biso na ba capacité belé batu bayebi ba musique basé belé na faki fliki gaki jejeki ko partout batu bayebi makambo makasi bazali ko leka même ba libanda mais sikoyo nini ngo na remaka mutu mususu awaya oyebisa yo nini bino nde bozo emela yango te mais mutu wana ayebi ata doremite et pourtant ceux qui ozwi nzembo opesa ye arrangé ayebi na nde basala arrangement te ayebi na ye ata dote ata même silo aza lopamba ayemba yango mabe ozomona siko mutu wana aza na posa ayekoyebisa yo ke bozoyemba mabe bozotya badiese eza badiese et pourtant dièse eza note eza kaka eza altération ezaka na note lokola note nyonso biloko wana yokango trop bino badièse trop badièse trop dièse eza nini problème to nango toyebi miziki te mais tozolinga kokota na makambo oyo eza ya miziki kolobela baninga ke non oyo yango te mais soko otuni eloko yango eza nini ayebi na ye te ozomona eloko wana mpe ezosala malamu te mais soki otali mutu wana na telefone na ye okuta banzembo mokili eza na kati okuta banzembo ya bafrère ya libanda eza na kati okokuta banzembo nyonso ya libanda aza nango mais parfois elingoma aza nango kaka moke sikotango aza nango moke ndenge wana sikoyo mutu andenge akozala fier ndenge nini par exemple na biso bato tozosala musique humaniste c'est par là nazongi place ya promotion na kosoutenir ozomona bazosoutenir biso te soit musique humaniste dans l'ensemble bazosoutenir yango te soit tozosoutenir yango te comment na place tozoba musique na biso moko totyango koma na place avant olala oyoki yango esali yo bien nde ezalaka kozwaka nzembo ya mokili soko oyoki yango antuka nzembo esalaka bien na place tozwa oyo ya biso mo église mokili oyoka libanda parfois concert moko omona batie kuna ya frère moko boye bakimbangisi mosu basala pena ozomona mais soki lelo kaka biso mo ya église bamengaka kotyaka o mwa événement moko boye bakoya te siko tozo soutenir musique na biso na ndenge mais biso pe ka liboso na kimaki siko tsola musique na biso voilà na kotala boye eza malamu te nde na kosenga na bandeko bandimi biso nyonso nga nazoloba te kaka mpona musique na biso ya gaki mais nazoloba mpona musique en général na église kimbangisi biso nyonso nga nde naza boye nga nazaka mutu teke nga gaki kaka jejeki te soki nga balingaka bongo te bamiziki nyonso ebeta na église kimbangisi ezaka na kombo nzambe na kati eza na kombo papa simo kimango na kati nde eza na kombo papa simo kimango nga na oyinango te mpo jejeki azoyembango jamais jejeki eza coupe na biso église biku eza coupe na nga de coupe nyonso eza coupe na nga na kimbangisi ndenge wana nde na kosenga na bandeko otoyida ya koloba ngo mwa liboso bandeko ya libanda basalaka banzembo na bango ekendaka partout mpo na nini batiaka bamoyen en jeu nalobaki yango déjà nde na bandeli lisusu kosenga yango na bandeko oyo nzambe apambola na bambongo na bandeko mosusu parce que soutien eza kaka te na mbongo soutien kozala na baconseil parce que baconseiller technique mpe bazali bapesa biso conseil na niveau ya musique no place wana mwa niance elekanaki place apport wana ezalaki bien te place wana maboyeboboye esalaka biso mpe bien toza bato bayebi koleka biso mpe bazali ozongo biso toyebi na biso te biso ozalaka bongo kaka neti nga so bazoba na musique ndenge wana ozongo donc ale nde tosenga soki moyen ezali na bandeko botya bamoyen en jeu pour que musique na biso mpe
ezala bar ezala likolo ndenge pe baninga ezala libanda papa simoki mama za nzambe ndenge ya nzambe azana capacité ya kozwa nzembo ebimeli atana tulu koko kuna na village eko même les États-Unis américain mo ya mundela ko bipengi mangisa tava nzembo na yo kiti na Kongo ozomona na bref moko ya nzembo mundomba nzembo na ratelki Amérique de publier avant papa Berger yem ta publier nzembo wana ayibisinga nini na ba chinois bazotuna ki nzembo mo mélodie kitoko mais message eza nini ozomona message eza nini nde ya meki ko expliquer bango notaleza boyebobo message ngo kitoko to sepeli nango na mindele nyonso neza malamu mais sikopoza na biso ezali nini papa simo ki manke ngana zotinda biso to te ya mokili biso siko évangélisation neti nga capacité na kosala évangélisation koyembela ye parce que yango pe mo mayela pesi ngai koyembela siko koyembela yango ezaka te ezate okoti na kata kikosu obani koyemba ale mutu mo aza parfois na mouvement ayoki jamais ezala ndenge wana te diku il faut ba moyen ezala pona kolanda banzela ndenge ezala ndongo ko papa sino ki monke ngani mokolo moko te otela ko da studio ayemba jamais nde apesi bana na yema yele bazo moya kopanza kombo na yena mokili mobimba bayemba yazali nzambe ozumo nde ko tozosenga na bandeko soki moya ezali bosunga biso ko to loba malgré moi pasi mais to continuera koloba tozaka biso moko te soko moni capacité ezali moyen ezali osungia te bandeko ya jejeki soki moyen ezali osungia te koreki dirigeant faki bagroupe nyonso ezaka ya biso ya lingomba ozomona libanda mingi eyebana bakuti bino ka bambunda moyen batya mingi kaka na bato mpe bayemelaki mbangu eza te mpo anini tosoutenaka yango te nde yango tosengi soki moyen ezali bosoutenir musique na biso église kimbaniste. Merci papa Reims pour comme on a sous émission. Merci na bandeko nyonso malandi émission oyo na ebi ke mosepeli place au Rosali ma question autotuni papa Reims nte pa na bino de bopesa émission yango bolandi comment papa Reims a expliqué à défendre makambo azali komona et puis souci nini oyo aza nango pour la musique na biso musique kimbaniste papa Reims to comme na suka bambote na oyo kopesa epai ya banani ouais napesi bambote na ngai epai ya papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santu epuis napesi bambote na ngai na baconseiller ya papa Simon Kimbangu kiangani papa André Mbenza kiangani papa José Diangena kiangani papa Zako kiangani pe napesi mbote na mama Nana Maman générale, na pesi mbote, na pesi pe mbote la maman Émilie na France, na pesi pe mbote lisusu na maman Yvette na France, maman Julie na États-Unis, maman Mig pied gauche ya makasi na Paris, na pesi mbote na papa Rachid, papa wabotinga na pesi pe mbote na maman Del Touma, maman Pauline Fouti, papa Rosimbaya, Mbaku Batina pardon. Na pesi mbote na papa Nixon Situlwaka, pourquoi pas maman Cristalline, maman DG. Merci beaucoup. Par contre, on se tangue avec la photo na photo. À part papa Nixon. Voilà, merci très cher internaute. Peut-être que vous avez une émission à Bisso. Émission de l'eau, on va qui n'a pas béni dans vos canaux basité. Bien nous soulignons pas béni na pesi nous ambote na bino. Bambote na basurveillant nyonso ya lingomba ya kimbangiste bambote na bino bambote na bainyo balandi biso bo hésiter te ko s'abonner bo hésiter te ko commenter na émission kitoko to tu landa papa Reims peut parler de ce moment quand on a lancé là dis moi son ayo kiambo et ça là vraiment bien qui est ce qui n'a jamais mouti vous d'accord dans la bossa ketos na bossa papa bra mbote na yo papa Dersin mbote na yo papa Jivency mbote na yo bango ekozanga te eko mama Nelia mama Shalina pardon la suki merci papa Reims ndenge tolandi na pesi
bino nyonso bolandi biso mbote na bino papa Rens sepelisa biso tokomi na suka ya émission na biso. Ouais. Kimba